tozosola maamba site so totali maamba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de lelo soroli biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba maamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka baloba loba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen tiki tiki ngai par rapport à image TV comme lengi ndene sa TV za na radio ti ngolo TV comme radio nga votre humble serviteur et dit de Djoubek frappe encore l'homme crée l'image dédiée dans bouka caméra moto na kati ya banzete par rapport à image moto na kati ya banzete moto manakati ya esobe je suis la voix de celui qui crie dans le désert men tekel parsin moto soko pela acoustique ne makambu balobi acoustique ne makambu ba acoustique lelo musicien tout devant recommander bêta acoustique pour trouver un vrai chanteur acoustique. On reconnaît les arbres à leur branche, à leur silhouette. Un artiste on les reconnaît par ses œuvres. Œuvres ne te valorisera artiste et musicien. On ne reconnaît pas un artiste et musicien par ses bavards. Moussa faut les gamalobane belé. To komina tant ya acoustique donc artiste et musicien tout bêta acoustique toyoka répertoire na yo toyoka soki osana une belle voix toyoka soki osana l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Le long zo beta masola JDT mon lopwe le roi marquis bolobaki de Djoubek JDT ndenge nini JDT ganga film zo umela ganga film ko mamukolo nini minga kolobezate JDT ko beta mo bangen acoustique par rapport à image JDT mon lopwe beti mo bangen acoustique par rapport à image. Karine Mokonzi a bêté mo bangen acoustique. Karine Mokonzi la baronne makambu. Bambote nangana yé moko trésor pour tout. Tout remade ya gaga. Trésor pour tout remade ya gaga makambu. Trésor pour tout. Cédric Bakambu makambu. Cédric Bakambu makambu. Lelo Mbele Blaise makambu. Kulukuta papa la wana mutunanga makambu. Joël Kimwaki makambu par rapport à image. Mazembe oye, Renaissance oye, Vita Club oye, Bilima oye, Imana oye, Léopard oye par rapport à image équipe nationale. Nazanga monté na plateau nanga, Nazabongo na porte-parole ya JDT Molopwe. Bafi Banza. Ouais, talaga ngana longo na via makolo donc eza pambate. Donc, na ebisa na bacho balingaka. Non, la cause c'est la producteur. Il y a JDT Molopwe, oh, ça ko locaté par exemple. Moi na yolo ozala jamais producteur ya moto ki balangwali. Premièrement on nga mono président na ngai. Sans compter na no ba mituka o ezake ba ba promettre ngalo ba Willy Moucheni code mondial ba ambassadeur Ange Mwamba. Hein? Donc moi na yolo ko ki jamais ko koma na ba niveau wana ya reproduire moto ki balangwali magie de Molopwe. Parce que nga mono président nga pela nga deka yesko mbongo wana ondima produire album o batu bazozela na monde entier ba pichu mbombo na kati États-Unis bazozela album wana kanka film donc batu bazozela album o na niveau mukiete sko tala degré ya ba fanatique niveau bazotungisa ko benga ngango nganyosu ba fi banza molobela bogar album comme na niveau nini sko bagendo yoka ke mutu loro la mwana yolo mutu abeti acoustique nanu na ba téléchargement nanu tozomona yango te toyebite donc musique yango bazolo ba musique yango déplique na PC ba mbote ya trop ambiance azolo ba mikolo musique donc musique yango na JDT Molopwe abeti musique yango wana moni ba Karine Mokonzi ba beti ba acoustique na féliciter Karine Mokonzi parce que acoustique ne bazolo belango
mais muto yo tangi wana mwana yolo jusqu'à présent banda bimisa acoustique na ye na ba page ya baninga batie donc yi musala mukie betande musique to yoka yo oyebi ke la coste babenga ke mvuama bajili ete bamasa na ye bajili ete babenga mvuama bamasa na ye babiklindo babenga mvuama baselo babenga mvuama la coste aka mvuama kana la o babenga mvuama c'est que kana la bango tout babenga mvuama tilo babenga ide la coste mvuama c'est que ça mvuama JDT Molopo moto ki balangwali matika la jamais obenga evoma soki bandeko na ye ba oyo tangi ona babenga evoma tant musu eza par rapport na koma lo naza tellement comme gaillard rebelle banini moninga pesko na yebi ke ba Nancy Bokanga la grande dame de Bruxelles ba ozela yango na yebi ke ba héritier eyale ba grâce à soldat marché central ba Gloris Kodia Color bozo zela gang ya film ba Goshimbala ba Tina Lindeko la patronne donc Bisona bino rendez-vous ezara moko babi après des confinements oyoyo bozo zwa déjà eloro mo boye remix ya Mama Leki o wapi moto ki balangwalima akiola musela bino nzembo oyo boyebi adediaki yango na Micho Phoenix Mama Leki abeti yango lisu remix on ezaka toujours na kati album gang ya film. Avant to kota na période ya ba fête awa déjà bozo album na bino na ba plateforme et tout mais mingi 007 yena ni JDT Molopo zo senga na ba fanatique na ye bokota sur YouTube wana bo betara JDT Molopo roi marquis bokendo consommer ba love please folie za wana ba ancienne demo za wana ba couloir de la mort bokendo consommer acoustique na bino acoustique royal acoustique yo silisa polémique ya ba acoustique yaya yo kabola baleki bitumba Yaya malamu JDT Molopo moto ki balangwalima mobali ya mama mi bakemba back love na profiter pe mbala mona pesa ba mbote na zozo bakemba la fille de classe ya papi Molopo donc balobi rendez-vous na bafle kala mingite ganga film ezobima ngapi na profiter pesa ba mbote na oyanga Chris Baka Leroy Kanyuka na verse maître Jimmy Lumbu B52 par rapport à image. Nabosa noté Christopher Kanyuka ndeko de moi-même. Nabosa noté Yapodo ngala mulumbe ndeko de moi-même. Masalanga Jose Lobota de Panama, Jocelyn Lobota de Panama malgré au cabareté. Mbongo noto liaraté, location, oui, c'est mon ami. To kembi, to souffrir, masake panjua na mambo pesa melika location. Jos Lobota de Panama. Solo la yo molobela bogara yo ba fi banzanga pe na kotima ramango Jocelyn Lobota de Panama. Fiston Nzala na Dijon la personne pe mbote, Fiston Nzala na Dijon, Blaise Poutou Manzala ba mbote no ngwana Blaise Poutou Manzala par rapport à image, Maître Bijou Bola, Maître Kibi Kobona Paris, Ridi Manzala par rapport à image, Ridi Manzala par rapport Gisèle Hassani, Joss Tamboulé Sédois, Esther Niadou la Sédoise. Tobeta ma solo et orchestre. JDT c'est bon. Ba musicien, ba au déclare. JDT na poto, azolia charoma, azokolia, ba ketchup, azomela miliki, bango abikedi, na café, azo déjeuner local. La composition du thé sans lait, plus un peu sec, ba lembi, ba misa ba lembi na bango. Président azolia mbala, bango na li kemba, ba lembi, ba misa ba lembi. Baza na projet à Rolongo, so yebite pour ton information. Ba soufflenga da de Djoubek frappe encore par rapport à l'image. Car la mingi te toujours lembela biso kesa JDT to lembi kozela, to lembi likemba. Ba bisa bazo souffrir car la mingi te ba okene na bango. Ouais, mais ngana yebi ke orchestre na biso cher moto ki balangwali mayena ni JDT Molopo santé na ngomeza kitoko ba musicien tout baza bien. Donc, preuve année on a un confinement ou autre chose en ya maladie à Covid-19 le président na biso JDT Molopo a pesaki na ba musicien na ye nyonso. Donc o esengaki a pesa na biso quoi. Donc tozo lia, tozo mela. Mais ngana olinga teke non ngamoka nazala le devant ya oloba mambo. Soko yambi chouchou de charme a oyebisa yo ke non na ba confinement oyo président na biso asalaki biso vraiment babika musi solo la na biso vraiment bien basaki a loso ekotaki basaki a semule ekotaki donc sans compter nanu oyo
batuloro là ba Chico et Moni les banquiers basalaki pona biso sans compter batuloro là ba maître Mille Kamabika o basalaki pona biso donc président la biso JDT Molopo a salaki vraiment ya malamu pendant confinement au tout passé nango donc na profiter lisusu na senga na ye vraiment merci na ozo sala pona biso pe patience eza toujours na patience toyebike pene na yo na ba 10 ans o ndetinga ba fina sali donc na oyo na zui lelo oyo quel que soit ba orchestre belé bazo ko beta porte pene na ngai ke non natika moto kibalango alimana kende kuna na lobaki wana ezata na ngai te ngai pa JDT Molopwe na yaki koluka musala teke na yeba na prendre ya makasi na zwa après na kende na ba orchestre mususu non ngana yaki pa JDT Molopwe pona na tailler carrière na ngai tina suka donc ngana zana JDT Molopwe donc bato tout bozo benga ngana ba privé na zana temps wana te parce que bomoni na acoustique ndenge moto ki balango alimaye na ni président na JDT Molopwe beleli bafi banza molobela bogar donc bino pe bosomba ta ba Carola et bosomba na ba Clotet ki bokoma ba bogar lokola ngai quoi c'est un peu ça. Boni sangwa ya Willy Musheni le véritable code ya mboka code mondial alaka ke jeep moko awa avant que ba confinement est-ce que ozwaki da karango Willy Musheni code mboka pesa ko ya mutuka bon ngana lo ba vérité de Jubek frappe na frappe oyo Willy Musheni alobaki yango en coulisses mais alobaki na ngai qui a réalisé yango calamité donc jusqu'à présent nazaka na attente nazozela boss de boss ya Willy Musheni le véritable code mondial le boko epé sarabakata te omoni lelo nazana moi demi tuka na ngai ya baketch donc ezo sunga quand même mais boss alobi non yoko ozalaka na mituka sete nazo tombola yo nazo pesa au jeep donc boss na yo lo bango lisusu awa liboso ya de Jubek frappe na frappe que ba tout baza partout dans le monde bazolanda vraiment biso na émission na bi émission na yo eza vraiment suivi donc Willy Musheni code mondial sepeli sangai mwana na yo artiste na yo ba fi banza molobela bogar nazana besoin de représenter jeep wana awa et pas de Jubek frappe na frappe parce que c'est comme si ndeti de Jubek pas on dimate mais ngana yebi oyo sala pona ngai mwana na yebi ke il faut vraiment nazwa jeep wana il faut nazwa jeep wana parce que bato baza una senanga bazwa ba mituka ya bien pourquoi pas ngana zwelo omo ya likolo parce que tongo midi pourquoi natanga kombo musuute ya Willy Musheni toujours le véritable code ya mboka code mondial ya Willy Musheni le véritable code mondial ya Willy Musheni vient à choisir Matata, le vénérable maître, le grand maître, l'ange céleste. Choisir Matata, le grand artiste nayo, bafi banza molobela boga, vraiment nous avons besoin de mon vraiment geste et au tananzela na yo quoi. Donc numéro na ngai, ils ont plus 243, ya Willy Musheni 89 62 35 21. Plus 243, ya Willy Musheni 89 62 35 21. Nous avons besoin vraiment na mona oyo héritier watanabe belelaka. Oh de Jubek frappe na frappe azo belela oh JDT Molopwe par popia belela plusieurs fois le véritable grand maître choisi Matata on a besoin na yoka pena mona tom na souka émission liloba souka na batutu balinga JDT Molopwe le roi marquir na ba fanatique tout à JDT oh ba onzela disque bima ba consommer déjà acoustique à JDT liloba souka okolobela na ba tout il y a les rois marquis. Ouais, mot de la fête Zakarake. Mingi na Job Sara na ba fanatique ya yenga ni moto ki ngwali magie de temo ko kopi mobile ya batu ya mama mi bakemba back love. Donc beaucoup taka sur YouTube wana bo beta JDT Molopwe roi marquis bokende consommer acoustique royal acoustique ou l'équipe acoustique tout na katia monde acoustique. Donc acoustique moroté beta lo acoustique donc ngana ebisi bino ke bokota bokende mbango bokende mbango vraiment donc bozala vraiment calme
motoki balangwali mayena ni président alobi ndenge déjà kala mingi te bazo déconfiner mboka pour di bon tozozongela ba séance na biso ya ba répétition ndenge kaka to mesana en coulisses tozongela ba séance ya répétition na profiter na pesa mbote na ya papi Molopo Gelor Molopo Zozo Bakemba la fille de classe na pesi sou bambote ya trona Paskis de la Renta ya Ani Bamba bambote ya tro na maître Milka Mabika Kevin Kiyambo mwasi ya pembe azanga tache azanga microbe Kevin Kiyambo bambote ya tro na pesi sou bambote ya tro na C17 Seda Makambo bambote ya tro na Ben Ngongo japonais bilamba ebele bambote lisusu ya tro na Rodrigue Feman molati ya solo ya ba chaussure na kati ya Maroc bambote ya tro na Guilain Eboyo Guilain Eboyo bourgeois bambote ya tro na Mosisi Sambia papa d'Alebon Axel Ngombe na Afrique du Sud bambote ya tro na pesi sou bambote ya tro na PMC Japon na kati ya Angola Fabrice Fardc bilanga makofi Chico Emoni les banquiers les véritables banquiers Chico Emoni na pesi sou bambote ya tro na Gypsy Loya Mukolo espace Barcelone na kati ya ngirengiri wana Gypsy Loya bambote ya tro pe lisusu na Tina Lindeko la patronne Goshimbala Seigneur Akimbango tout seigneur tout honneur bambote ya tro na bato mbongo tout ya mboka oyo kobandana les patrons des patrons les patrons Bogos Abed Achou patron Eric Mandala apesi bambote ya tro na les véritables anges choisi matata déjà na kota makambango pe na zongi lisu na kati ya idéologie par rapport à Indusa ndega ga de Jubeg yemora lobaka bambote ya tro na honorable Zakari Bababaswe mbanga ketika la mbanga honorable bambote ya tro na pesi su bambote ya tro na honorable Edi Maziku honorable Edi Maziku fondation Edi Maziku bambote ya tro lisusu na honorable Edi Yeli honorable Edi Yeli bambote ya tro donc de Jubek mingi na pesaka numéro ya contact na bato ba Yolanda biso bato bazana besoin ba bima na album ganka film bato bazana besoin ba yemba bango parce que banzembo ezana nous bozwanga na plus 243 89 62 35 21 plus 243 89 62 35 21 bao bolingi JDT Molopo ayemba bino masolo na nosilité album ganga film na ebisa bino ezana ba surprise na ninga mukete donc quant à moi na Sukiwana de Jubek vraiment merci na ndingo ya mbinga na plateau na émission vraiment correcte. Merci beaucoup, c'était pour le compte de JDT Molopo et le roi marquir JDT Makambo ganga filmé bientôt sur le marché discographique mais bon consommer nous avant gang ya filmé bon consommer acoustique toko oh JDT sali remix ya banze bonne toi bêta parce que JDT na likambo et likambo répertoire toutes les chansons figurent à bonne position toutes les chansons et récolter succès comme il se doit sur le marché discographique JDT Makambo JDT toujours na top toujours likolo innocent peut auto boire à bord na générique moi innocent bois qui c'est bon qui toko makas mais créatine les moi trop donc innocent balume tabazara kingité nyama jamais zalaka mokonzi par rapport à image tabaro zala kingité au beti musique toko mo chrétien moi trop ozo chrétien na système ozo batama ozo ya par rapport aux zara flasher kaka soda makasi double brassard boka sera lipinga so ba ke tumba prochainement na ko décortiquer yango na ko développer ma solo mais innocent o beta musique no bien ozana ngengo na makambu mais ozo yeda bandenge moko ozo chrétien na ninga système innocent ozo chrétien ba vieux na ninga système wana za Faustin Birindwa et puis ça faut ça na flasher suite fait prochainement merci beaucoup. Ouais, de Jubek ezana mutumo pe azana Paris wana na France alandara vraiment alandara mingi na kati ya Paris na France wana boss Swami Masamba mutu asala biso agence de fret MS na kati ya Paris wana donc biloko na oso ba yo tikela yo kuna donc ekoma awa na Kisasa na ndenge ya bien quoi donc kuna vraiment ratarate agence de fret MS ya boss Masamba Swami
Boss Swami Masamba, boss Swami Masamba, bambote nwango. Merci beaucoup. Ok, massa nanga tremblement. À 380. Tremblement de terre. Parent français, mon ami personnel particulier, maître tremblement. Artiste et puis maître donc. Bana membre, bo s'abonner, bo partager des missions. Na besoin de commentaires na bino. Ba chinois à la Chine. Na besoin de commentaires na bino, na besoin ya ba j'aime, ndebo imarani salara bien. Si tout ba commentaire, bo partager des missions et puis bo s'abonner massivement na Congo Victoria chaîne à Makambu et si ka ba no mona de Djoubek qui frappe encore pamba ko luka place mzute na va na Congo Victoria si ka na ningisa Zaïre par rapport à image ba mbote belé na Chris Baka Leroy na pese ba mbote na Léa Gétrude Makambu ba mbote belé na bosani yote par rapport à image chou de chou, la choupette, chou de moi-même, ndeko de moi. Et ça a plaisir sur la ndeko de makambu, un impact na idéologie, ndeko de moi-même, chou de chou, la choupette, yo comment mutu, la choupette. Par rapport à image, Sœur Nangai, Pauline Lumumba, sagesse, intelligence, discernement, Sœur Pauline Lumumba, moi na papa Patrice Emery Lumumba héros national. Eh, yo papa non nani, griffé papa na oti. C'est Pauline Lumumba, moi na Lumumba. Yo papa na o nani, Combo papa na o origine combo papa na yo. Ngala boy na de celui qui crie dans les déserts, motamanara tia sobe motamanara banzete. À l'instant je m'arrête ici, mes salutations à tous et à chacun. Mistral, canicule, Wakisha, orage, boucle, honorable Zakari Bababaswe, les mola. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambu, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Pour Bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na nenga Ilusa Victoria Certa. Amen.